Et oui, voilà, bienvenue de retour ma première dame look. Lilo, la première dame look, j'espère que vous avez toujours sur la souki parce que tout ça a été en tant que nous sommes fête, vraiment moyen il y a pour ça la souki. Yangonga Adrienne première dame, la tia qui m'a candidat vraiment aussi pour na quoi comme la bino en vidéo ou yo ndenge nini okoki kobongisa souki yo moko nyanda. Voilà, après avoir kosoko la souki nanga na yaka kose la pommade oyo bato batala ba vidéo ya souki pour retrouver pommade oyo comme nango kuza eza na ba mbuma moko komba ni moko ya ba herbe boy vraiment et puis ça souki nanga vitamine et kolisa ba souki nanga et yango na sali la kanza vraiment fidèle na pommade wana et après avoir kosa bon nazo sécher souki parce que soko sokoli mutu na yo wana kuna ko voilà, nous voyons souki na ngeza défrisé na ute kolongola mèche eza na au moins makasi et tout mais modèle oyo même ceux qui souki déjà naturel afro souki no même eza ya pété défrisé la type ya souki nyonso tout hein voilà ko sala ngo na utiliser mèche expression na ba mèche oyo bomoni ya neti moi ba crochet en ligne même ba détail nango ekozala nango pe voilà na kabola ki souki nanga en 4 morceaux système ya kobendango banwani. Merci na bino nyonso bato botindelenga ba message moko anniversaire nanga elekaki bien. Merci na bino nyonso tout bato boza na YouTube bato nyonso tout bazotinda ba comments everything. Vraiment en tout cas merci parce que bozo edenga na kende toujours les bozo yangwana ngape na zotia makanisi nanga ka mosika comment est-ce que na koyi komemela bino eloko ya sika na kaboli na osuki nanga mutu nanga na kaboli on a kati likolo na se omoni après kosa bon na ekosa nini peigner na peigner suki wana bien ba suki na soma nyukana ko peigner ngweza passe mais bon après na ekozwa na lexi yango singa mais na kokabola ba nwani 4 nwani na mekaki 3 après na mon 3 bimef ma moi flat après ya mi ba ya 4e na ya ko créer yango po esalanga genre esalanga bien parce que souvent qui va fête ba été na août oyo ba fête malamu ba botama na mois ya août ba anniversaire malamu ba ope ba nyonso kana souhaiter bino Nicolas bien, été le cas bien, na vacances madame. Mais comme vous sentez ce que créer modèle oyo. Je ne la photo parce que ça l'a bien. J'espère que bateau nous pose la vidéo oyo. Bota la vidéo ya souki ya 2000 ou année passée 2015. Bota la modèle en attendant oyo moko moi si à faire et à frère Moïse à baptiser qui en nango en attendant. Voilà, na eko za pommade gel nanga na tie pour na kobenda ba suki ya mikemiki na rappeler que suki nanga ezaki vraiment défrisé donc voilà ya wana na eko benda na onwani ya sima vraiment pour ça modèle ose na sara na ba vidéo mais vidéo oyo ezaki vidéo la plus difficile vidéo koleka pasi koleka ba vidéo nyonso parce que nazali komi filmer na ndenga sima na osala suki ezaki vraiment chaud donc voilà na souci wana ka pona ela mnelo mokasika na baki non vidéo faux et makaka parce que nazaki moi idée na mekana nukusa après avoir kokata ngo bona bengi yango nwani après o pe na pakoli yango gel vraiment na ba point wana pe na bengi yango nwani lisusu na kati wana en tout cas puis ça déjà j'aime na yo parce que ma boko na ngesa la passi so ça le modèle oh vraiment yebaki moi ma boucle ça passe mais 30 minutes car et où mais la note mais monde les bandits wana sokola mutu na yo ezala propre mutu no vraiment ezala propre surtout na été où après na kangi nwani nde bozo mona wana ba nwani nanga na ngena sala ngoni satu mais na yeke ozwa o ya munene na divisa ki yango lisusu vraiment en 2 et ça la ki ngane 4
merci na bino bato botalaka ba vidéo tina suka po bino nde vraiment boyedanga na meka koyeba nani azota vidéo na ngai ekisa bokotisa ba vue. Merci vraiment na bao bayemaka ba vidéo parce que bopusaka yango eke liboso. Merci mpe na bao bazotika ba comments parce que bozolakisa motema na bino. Voilà, en tout cas naye kobenda yango bongo mwana ti forcé moka vite fait avant naye kosécuriser wana su na singa nasali ka singa noir kaka singa suki. Après naye kobenda yango nwani. Oui, bien sûr, zala sûr que singa na vraiment eza ya makasi puso uza na singa pete tellement que soko misala modèle o singe bandu kata na kata ni bandu sala o maboko pasi soko bendi banwani na yo soza pe na muta koko ede yo mais biso to sala makambo biso moko. Voilà, soza na ndako tan ko ke salon eza toza besoin que ozela mulongo te et tout ça. Voilà, obindi suki boye na feti okobima unique na genre na yo moko botala vraiment bandeli ya vidéo onde suki na bandaki cheveux rebelle mais na suka na kobima vraiment très bien pe moi qualité nango eza ya kokita parce que na osala vidéo ona butu pona tongo nde na bimaki na linga ete na sala nyonso na journée avant na bima pona ko éviter ba retard et tout ça. Na travailler ki suki na butu na tongo tanka na lali nango na lamuki nde na ekozwa na tie maquillage mba moko to bimaki nazaki na temps nazaki na heure na ekozwa suku na kangi nwani ya suka. Après ça esalinga suku 4 nwani wana na système kaki ya mwana noir sukelala nango ebinze mwana ya mwana mondele voilà mwana congolais suketelema voilà, mèche na annoncer des expressions ba mèche makasi wana mutu nyonso ayebi yango mutu tout vraiment okoko tuvango partout yango wana na seli kaka justement un paquet ezete karotiaka plante kaka na mutu. Non, changer modèle maman parce que à la première dame look maman komi star à papa mais kasi yo star à papa kokanga mabe na modèle moko te ba changement et ça la ka bien ebimisaka bato pe propre na kaboli yango en 2 morceaux pe na ekozwa na kangi yango boye na nsima wana na bameshe nango na penye na bongisi po ezala vraiment ezala bamazita te ntango na bando mikanga tema nazosala yango nyonso nga moko. Voilà, naye kobenda yango siko na nsima nakoti yango nakangi yango suki ya maboko nayebi ki jeune fille nyonso tout noir nyonso tout congolaise nyonso tout ayebi na ye nde bakanga suki ya maboko nakangi yango suki ya maboko makasi vraiment po elongwa te eza te okangi yango suki ya maboko moya pete kangi yango suki ya maboko suki ya meshe nde yo olingi obenga yango. Voilà, nabendi yango bongo système anat. Et donc, nabanzaki bozo comprendre Emilia Gualdino, nabanzaki bozo comprendre, nabanzaki vidéo et tout ça, nous tout plaisir. Nakati ya YouTube, nakati ya Facebook page nanga Adrienne Première Dame. Nakati vidéo vraiment cause de l'inspiration pour na yo muto qui fait mais oui belo ka osala te ozape na mbongo ki salon te ape ba salon ba kuma nango ba 80 mata ou bien ba swependeni mais soko misali yo moko boy ata yo moko. J'espère que okobima na yo très très chic. Après wana siko toye kokanga nati bien kokanga suki ya suka tozobenda yango vraiment makasi au départ po sino te soki okangi yango makasi te ekoki kolongwa vu que manche na yo eza pe na volume donc ezala vraiment sûr que ntango ozolota yango na se wana ozozwa yango mbala moko une fois pour toutes. Nakanisaki vidéo eza inspiration vidéo oyo ezosala o bien soki okoki mariage nde nasi nalobaki okosalela vidéo oyo en soi kozala mwa mwasi eza vraiment nde boye kozala mwa mwasi eza kochange kozala mwa mwasi eza kozala na créativité kozala mwa mwasi eza kocréer kozala mwa mwasi eza toujours elongi ya feti. Voilà ya Nadine
voilà mwasi ya Moïse Matuta balobi elongi ya feti toujours. Voilà tiko ya liboso na nayi kokango suki ya maboko na suki na nga moko naturel parce que yango nde na kokotisa yango ba crochet ba suki wana nazaki nango au départ na l'accès no na kanyo ka suki na nga moko vraiment ya maboko. Après nayi kozwa bomoni ba pince ko teza nango ebele te po bando soyo chuba chuboye chubele non na obalola ngo kaka nazwa ka pince moko boye na jusqu'au ka mokila nango na ya suka na lekisi yango na se ya deuxième suki po emonana eyebana te o wapi ekoti wapi moni na tie wana. Après na ye kozwa deuxième na bandi obalola ngo wana mosusu mokila yango ekota na se nde bomonana baloli. Après mokila oyo ekota na mosusu nango wana. Après na osani na obalola komoni ki c'est très simple, facile, chic. À la base suki zwenga même pas 1 heure. Mais parce qu'il na sokola mutu na saki soin ya mutu na nga et tout ça yango nde zwe moi temps mais pour ça la ma nat boye ezwenga suki ezwakinga même pas temps ebele bomoni suki ya suka ya mwana na seni na tourner ozo tourner pour zo vandisa ngwe maboko noka maboka mwasi ozo vandisa ozo bongisa ezate ko tourner ngo kanisa so epenini. Après so moni o aba exe wana etikali ozwi peka bob epine ozwi pince ya suki ya noir osanini o fixer po suki na yo evanda bien. Mais j'ai makasi ezo sa maliposo j'ai makasi ezande liboso bomoni na sali 1 2 3 wana ça va. Après ba suki o bibish bilonda merci vraiment yo tekin atindele nga o malheureusement mais paquet ka moko mena ebelo nyonsa na ngote yango na kanga ki on ba mazita boy poisa nini diembela soza na suki o tata oza na suki n'importe quel suki lingama soza pe na o ba crown wana utaka kini na ngoka ba famille moko oyo na ko fixa ona ba pince te na boy ba pince bando swanga na boy ba mikusana bomoni na sango ka système alizita. Très simple et facile à garer. Nous avons un côté en Buenase. Dieu, ben on dit des milliers Dieu. Côté longiamate, maintenant estengo. Donc voilà. Voilà ndena lubakana na estengo mais et longiama parce que na mi coiffe na ngamu maboko e pelika moto net na film mais na sisara suki. Alors nazo kango kaka mazita parce que mo ba pince na éviter so za pena so zo moi choc ba pince banjo so na mutu ça vraiment ma belle modèle na c'est ka 3 pinces na sima. Après na ko zo 4e pince ya ngwane koti na épingle suki na ngamu naturel pour ça nini là parce que tant o mi so ko kokota ezala confondu bomoni ni sapina moi c'est toujours réseau baluka ozo bongisa o ça ne vraiment ozo peselengi neti na film bomona siko suki yango mokina ona suka boyisanga ya magie te ebendinge longi esenga mba moko propre esenga mba moko neti tolinga ana première dame neti tolobaka première dame look maman akomi star ya papa na kati ya ndako. Voilà sur mon peu basuki yango bimi opozwa ciseaux kati yango comment est-ce que nde yo moka ko se sentir confortable ozokendo bongisa osopo lingo panza ngo olingi pe vimba o ebele olingi pe volume olingi n'importe quoi yo kaka ozobunda nango na baxi 5e pince nanga na mana banza bomoni ekoti fami ekoti ba pince ebele te pe na moni kina baksa moko na sima po na sécurité. Après na mona ki ya sima ni zaki vraiment un peu flat et tonde makasi na yo kozwa mesh kaka ya loose boy na yo ko balola mesh likolo nango wana. Après na sani na titi yango ba pince voilà na minute wana na kuma mona kina komi nanga na suka na yaki obakisaka ke moi mesh moko moki. En tout cas so sepeli na idée oyo sepeli na initiative oyo volonté oyo courage oyo motema malamu oyo ya partager avec vous babiloka miki et mes vidéos ki bonzambende eleka na motema na biso ba congolais oyo zango eloka sika YouTube congolaise jamais zala na lingala mais avec première dame look première dame look bobando zwango en exclusivité.
te nyonso tu awa. Voilà ntango video ekoma nasuka quelque photo nazwaki tellement ke ja retard père alalaki azozela nga donc nabeka nakata video oyo mpona ya kosilana nango na ntongo nsima nango esalaki bongo. Voilà le matin, je me suis fait belle nasali Instagram body. J'espère que so moni na video ya maquillage oteza na YouTube nanga okoki koluka yango Instagram body et puis suki nanga yango wana en maquillage tango na bimaki eselinga bien kitoko moni so suki na omo obenzi yango siko bato baoyeba te eza suki na ye modele yango asali yango nde nini akende na donc ozomona compliqué bango vraiment brisqué bango omemi bango likolo. Merci à Lolo na contribution na merci na baton so ba partage akaba vidéo pe na ekozo sko na beti yango chapeau ko pourquoi isa basonge wana tango beta yango chapeau na olobela bino mikolo mingi système ya changement ozala kaka ne longi moko te papa kuti petit chapeau maneti boy briscage na kati ya ndako neti na filme. Voilà botikala bien titango tokutana na vidéo prochaine balobi première dame look et maman komi star à papa na kati ya ndako.